Jet set nga na luka bango te. Bon ba luka nga. So na ko sa ba lo ba le contraire. Tant que comme ba ko vana ko mon ngana ba me mangande ba balinga kende ke. Nga fana ndi mara benjir moko boye. Ya to ye baba to tonga sima totala. Na ko ndi mango te nga na ko linga na vana bona fingela belo fali par rapport to we to ni na sa ngo to kofi. Non sa ngo te passer un jour aussi sanga touche notre simba moto. Na se bango bien. To funda na te bona bambongo ko lekanga to za ba argument ko lekanga te voilà to funda na te to kangisa te to bunda te to sala ka ba débat bo bino bo lekanga ba yamba bino ba internet ngala sala ngo na téléphone nga so nzamba songi pe après ato comment na vascote to mona vascote to benget kaza to ketala maladie spirituelle to belela déjà vent to belela au nom de Gégé tala de Jésus na tumba ba greffe to na parler kale on soir Bataba Griffy Bazane Bancho. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne carte avec de bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande retour bozolanda biso partout à travers le monde. En tout cas, bobenga yanga ebele Ken Piana, lukela biso Glorio Langi aza concert. Oya sala musala na vraiment très bien. Glorio Langi aza défenseur. Ya ba artiste et musicien nyoso to ya Congo. Lelonga alobaki tokondima te ke artiste moko boye o déranger vie à Gloria Olangi, o tia Gloria Olangi mal à l'aise. Biso ba journaliste tozala na sima na ye. Biso nyo surtout ba journaliste parce que bino ba artiste et musicien bozalaka ba mpiaker, bozalaka na comportement mususu. Surtout bino bato bazangisa bino taye pa nzambe. Soki bozui et comme à sujet à Ronyoko la bateau. Alors, Gloria Langi a sala trop. Tozala na Gloria Langi na Angola. Tosana na Gloria Langi et comme à Bekiri, ya batu na biso ba luki sa Gloria Langi ya grave. Pour na défendre kaka ba artiste mususu. Lelo na lobaki na solana un américain perdu au Congo. To sola moi muke. Bon, il y a ça adversaire, il y a Fiana Bolobate, il y a ça Ganyamati. Gloria Langi, bonjour. Ken Piana pito. Boni Gloria. L'Angola nzambe boni yo. Naza bien, oyebi ke nandima eteke to monana. Ngana to neta mo depone na zako kufa. Non. Batu balobi Gloria Langi akomi rechercher, Gloria Langi akomi ko batama, place fixe pena ya kolala ezati. Ken Piana pesa bato so balanda biso na site na o mbote bato nyonso balingaka Ken Piana, balingano sala msala. Merci. Vérité polele koto simbara. Batutu baza branché site yo, ça parmi ba site ngapé na participer à la musoso. Voilà. Voilà, je dis merci à tout le monde. Merci à tout le monde, mascotte Jojo Ngonda, ya Wuli Mouché le véritable code. Merci à maman Méline Zemba, merci à maman Lolo, désolé à mon agence privée, le bot Jackson Banoka, merci à tonton Lusanga, là tu es quelque part non, là maman c'est déjà Mampata. Merci aussi à Les Dynamo, merci à toi pour qu'après aussi à Fabrice Nteka, le boss américain qui te salue.
bato balingaka biso mes condoléances na bandal nyonso pour te perdre une grande star, une grande femme atiki bilamba atiki mbongo mama biso toyeba mama Nelly Bosei oaza mwasi vraiment maman Nelly Bomei voilà toi bandal bomoko comme on dit fali popa eza matanga ya bandal parce que aza moko ya biso ya bandal pe ya sanam je pense que tout ça tout ça tant rôle rata pas na bango ska bazala peut prendre mes condoléances na famille na bon bimba non et ça la bien biso ba journaliste vraiment to sangani parce que batu ba edaka biso na moi ba code ka bango ti parce que mon ko akei et ça la toujours passe alors Glo Langi problème ni nezo se passer na vie na ken puis na loba elo mon na loba chaque fois que na vie na nga na rolengaka te mutu mabungela bato basala musu empire ba vie na bango oyo yebi ken to bundanga no ebele ken la musu na préciser lo mona na émission mo beke nga na tricoté na eda quand de comprendre nga ndete voilà ngai singa ba benga nga po ba pesa nga makambo na yo nga na bengi na pesa conseil na ebiso ken bazana 20 émissions na yo au salaka voilà bazana on a ba téléphone lelo nga na zala mso te ba te biso tout nga partage y'a biso sala ngote to partage to mo partage ba le temps partage ba le na rotinde la ngo veramba na rotinde mi tout ana WhatsApp na nga na rotinde la ye lié émission so yi muto zona ndenge nga na pesa qu'on se comprendre en mabe après na biso que resamba na muto tel parce que ya bo samba na oti là msusu j'avais de bonnes relations na muto wana mais na eda mais le jour ba interpréter mabe que nga na tricao par rapport que dans le côté présent ma veramba c'est quand émission après comme ça les mutu et comme des amis les gens ils ont mal compris on a tricoté na ida royeba ke zala ekenge et fait l'on pense bazo luka on a bato no ebité après bazo qui après la mso gagner parce que autant na mso comme na gagner na ngaka les mêmes jours même samedi na histoire voilà ken piana to kena no bangola bokinda ebele ngaka na moko voilà bokinda ta 8 jours na sanga na moko seul contre tous oui ba risque on a risque na ngola ko bo nga una ebete bazo luka na ngola oya ko filmer ti hotel place héritière Zofanda voilà ngana yaki pona ça ba tuke ba ken pena bazo vendre sika ya mabe bazo ganga ke baza danger mais ngana yeba te bazo lukanga na ngola yo muto pondre ba tout dernièrement pona chance pena tambola na ngate maki baba nini ke ngana ngola na tambola kenda ko senga bato kenda ko senga ken boyebani robonga oyo bomba to bike batondo ke ba wenze ko senga non biso ngazala kutana ngana nzela na shikito na maka ozinde na ba wenze wana na banzela bon to beta ba matola ko senga bango pe shikito na maka uzi bazalaki bato bazo yenga ko senga zana ngona ndenge ya bien voilà siko ngai oyo ba mona ngai te nzambe la mso alingete pense bazo luka nga basala nga mabe wana mboka ba pa taka mboka ba shongo siko nzamba lingaki te ko mabongo nazonga na bunda bitumba seul contre tous bobi na suka yo to kendaka fruit de sortie na bitumba wo nazongi boto to zonga ki na motala nga otala na musika voilà otala bomi menanga ndenge nini même et pas what ezaki même yo yebi wata yebi sa oka yebanga na 14 ans osala ngoti émission bi neni ndeke loba bonga lobanga bi abaku na yeba glola ngazana vierge ngakuto na lobaki seke muta de vierge ka hérite voilà pas lobango na miso batabi na yeba glola ngaza vierge on sait koni naza mwana mukie tu vois baninga na nga bayiba ko témoigner mais tanga koma ya bunga ki na zongi saki na nzela na yebise ekosimba te parce que nga na yebi histoire non elo moto ko chapenga siko gloria bala mais solo ya yo nga na yebi yo Glo Langi, tu as un objectif. Pourquoi Glo Langi est toujours complexé? Il y a pas de basi. Parce que tout le monde qui est banda qui est pas héritier, aux autres travaillent na héritier. Karine era yé atiki maramba Fabregas, Glo Langi akimi à se réfugier pas affaire. Après, on a répondre aussi c'est une question. Oui. Je pense que tu es bani bibi qui ngana banga les camputé. Voilà. Nga pas hérité si n'avant pas hérité na tiko banga peut-être ba relation na moi je le disais comme ça bango na autant ba balobela quel hôtel ba banga quel louis amen moi je le disais comme ça en face à lobby na lobby ngana yo oyebi to zo lobele boy face à face to lobela katani to bi to katani pe to sisi to keipe sauf que le roto to kei mais les autres ba dakin so loba alléluia amen ba ozela mbongo ba $50 ba transport pour ba bi que saute ba lobby prévanenga na tozalanga na patch RFI irite ogangele vananenga na loba vanania biso to telemela to boyango ouais kasi bango baza ça genre qui flatter ba to boyo kominani voilà tu vois il y a un moment comme ba bêtise tu vois comme nous dirait aux ans besoin ça succès na ba to belé ko so na ba to yo ngo sepela na ngo ke to bebe na ba to esko esalo bien papa no to kende o moti ba fingela ro ba to simbate ngana ro linga te na be bana ba to pona pa un pour kotanga pe 12 wenge écoute voilà ya bende nanga tout le monde a pu organiser fête quand même ba journaliste et tout au soutenir héritier journaliste au asopa
champagne na mbongo na yo moko eza yo mais ekamusaka bato Richa comme pesa considération trop par Karine yo mbala moko simbi nzelo ke nakina na pona linga betiste jet set nga na luka bango te bon ba lukanga so na ko sabalo ba le contraire tant que comme ba ko mova na mi ko mon ngana ba mi mangande ba balinga kende ke nga fona ndi mara benjir moko boye ya to ye baba to tonga sima totala na rondi mango te nga na rolinga na vanda bona fingela bilo fali par rapport to we retourner dans ça ngo to kofi dans ça ngo te passer un jour aussi mi sanga touche notre simba moto et aussi maté pour ta mais gloire langi na ndenga logique malgré les locaux zo kende te mais au salé la paix magambo batinda yo paix moi ebele je pense que non ken piana alanda que tango lobake ngai na za be miso oyo nga na be miso na mema batindela nga balena zo matolanda ke ngai na zola msuko kufinga fali ken piana europesa nga des émissions non tozana émission moko to sala nga lobi boy je parle de critique na kufinga deux choses différentes non critique au finga te voilà est-ce qu'on peut m'ingir voilà non au finga te mais nga lobi boy yo lobi nga lo mo bina nga na complexé c'est une question posée nga personne na yamena na côté son na kati na bimiso makambo bomba maki parce que ken on a pose na position fixée, si tu étais normal. Voilà. On parlait que critique, tu critiquais. Si on peut raconter mais aucun jour, on a 2 émissions, 3 émissions, 4 émissions. La Gloria, bah série, on a moins tendance, il y a des émissions. On a fait un balam sous peu à Wenge. Je faisais Nazaki neutre, on va comprendre dans un caméléon. Est-ce que Gloria Langi, ça dit ce qu'il a fait au Chobi matin, de balancer Karine 4 mabanga yo mto sala la promotion ba lancer le banga moko yango créer ba division Luka ve Vasco mabia ngana ngoza passeport na ve Vasco soit banga nzambe ngoza passeport na bana concert africain ti le carte manga na ba pesa de na ese bango jamais pas nga passeport na ninga nsuma ngam binote yo bo kini la nga comme mais na bi réaction na salami après sortir après non on t'a dit que ngam na ngoza disque en aéroport bosani kasi yango na lobi ero yoki banzembo tu kasi mabanga yoki eza moko nga kuti babwakanga na kenda studio to babwakanga na poto tutu kalo dusa na kosa contredire nga babwakanga na poto be feni makanga témoin babwakanga na poto na yeba na ngate siko batu batala ka Gloria lobaka trop Karine kuta s'affiche ka te mais batu bakenda studio na bida zongi singa na kenda studio te voilà nga na kenda na bika studio nga na kenda na mutna kenda batu babwakanga na studio kenda na mutsa ile bogana depuis que tu babwakanga na ibade mais na kenda na studio na bima na kende j'aimerais voir na to bokanga na ibisika sa studio te na ibi na ngate tu vois un peu ya biloko mususu nga na oka disque ana na kendo zongo na aéroport nga na ido mzamba to ya deveni makanto ya ngam na direct disque na tina victoire bat image za luka yango tina victoire tito ya to teka ba CD est-ce que comme elo mona moko prendre ce compte ba kene lo nga na bandal se wenge to Gloria Langi to zonga mwasi mamuke Angola o tozalaki nga yeba ndeko na biso amemi journaliste balobi ba memaki comme marchandise ya oteka na mail kwanza boteka ngande na biso ka preuve net bazali na pesa bango 24 heures ba misa ba vidéo baloba ki ba kaleso nga siko na zobi bona bona ta kaleso te ba baluki ba komi kaloba ta kaleso ba nga oza ba kaleso na ngai après ta ba kaso to bo baluki nga na ngola mutako témoigner ke na ngola na tambola bazami bali auto 3 par exemple Indira la brésilienne na kenda chez na palais pour na salon on a no ke kana ndako Indira na juna ke na salon moto kutana bagabana koto ya Sele Manzombi voilà n'a pas avec Alex Fomous héritier voit Maya Veranga voilà siko kotambola kenda na wapi poko kesika lix la kenda makasi ta pas avec Alex Fomous siko va avec Alex Fomous yo yebeza lokwa longa bandali lam suti lopango gaya wana za na ba piscine bele ya musika za kilomètre na mona avec Alex Fomous c'est gote mascotte na wuli mushi voilà za wana pena muta gote mascotte siko yo yebisa nga lelo na tambola pona kende wapi nga baba shituna kenda Kenya okona Kenya mtu baso ke bamona na Kenya na balabala jamais lakini okenda Dubai so mona na balabala bamboka tunga ke Madagascar eza passe nga tambola ba msutu bakenda bazo tambola tamanga kenda iska fixe na Dubai na pas vena biso Rami Amisi na kepa vena biso Blanchard Londole ve Rami Amisi tamsinga na Dubai banda emona na zongi Kenya même bongo na ke pa jene ke bona ke nga ke ba mo kanga ba photo te voilà na kanga ba photo na linga ka babilo kona te na sanga na linga bata maya msusu siko mutu na otombo msata na Dubai kutu na vanda emona ndamba ba ke Gloria Langi to mona ke to teka ke na wenze mo boy na Dubai
ala te siko kana ngola kana to kenaka ngola mpe mbongo zali na ngote voilà to biso to bika ngola ngozali siko bozo ka connaître que mbongo ezala te na zala lo ba keno ngai te na bomba te ngai vraiment cheta pesa nga mbongo voilà mbongo na nga musala pona senga ke mbongo na nga musala pesa nga la na bomba ta pesa nga mbongo mais za ke o mbongo na ngola za na mbongo siko Gloire Langi ero kebisaki bato yo bazoleka TV bazofinga yo olobi yo na faire boyebani très bien bon na lati yango te yo na faire boyebani très bien non na tala ba griffe na lati kaka yo na faire boyebani très bien bakiti no salon ana ye moko yebi ba 2h du matin na ba 3h du matin ndenga yaka en coulisses. Imaginez nous autres pesa na bato. Nous avons de relations avec des artistes. Oui, bana. Bien moni, quand tout ça la semblante. Voilà. Ceux qui au autres dans le bureau no ba finga bato. Et ça ba on peut faire que tout ça ba relation to yebana quand to la rappelle on ba za la rater. Ce ko yebana ngo. C'est ça. Il y a un moment on va dans l'âme tout na ministère mo beaucoup les kabo. Bo beta masola kati. Quand bando boa kao, ko fa boa kao kala. Kala makasi. Yé mo pe wana cheta boa kao kala. Tu vois. Mais wanga nanga na kin 24 que na yebi ete même moto so boa ka na disque. C'est que moi quand ça va bengra, c'est ça que les commissaires congolais sont comme ça. C'est quoi ils sont aïe. Tiens bois quand on a la zone, bon so la lampe ya kati. Très bien ma. Lampe ba bureau ba ba yebite. Voilà. So na mo lampe bureau mi c'est mon bolé qui pour finga na comprendre betanga douza wenge ba tinzo non expliquer ce qu'on veut que tika lokuta. Ba bureau les gars finga na yebi ke oui. Preuve ne mo ba ka za mo kala gloire na bureau ya. Ya Jésus ko za mo kana ndeni. Ba do tito sombela nga ba mapa. Ba do tindo la mso ke zo la ngelo mo bo pona bimana ngate. Ce qu'on a yebi na lito yeba na leader no bien. Po ye bangam ta pantango leader na yo. Tu vois ponga no to tika lokuta na nzela tata mboto to pesa na te. Grâce à leader na yo. So ki danser no le ko finga nga o mona nga kala mso to kuta na ngola papa nini ke nga na VIP to kuta ni mso na concert. Na zo ni ba image. Aux autorités au finga nga no faire comprendre bino ke ba kiti na nga salon oyo e yebi makambo bozolo ba to yebani. Mbeto na yo pe c'est quoi Gloire Langi et quoi ça a été objectif ba leader au travail na bango balukaka soki a découvrir le comment dans autres gloire après boire que gloire to ko imaginer ngona sense wana te soki babanga ba yebi ba vérité ba oloba après vani ba bango ba batekangati c'est ba za commerce za ba comme ça le roi commerce marchandise à vendre et pourtant na za non vendable to ngana ba ngamo na miteka ko tekangati puis rêve à salaire ngaba ko samaka ko ba ko sanga na soki ba vérité donc so ba vérité déranger bango ba comme madame a le plutôt porter plainte batindi soki ba maître soki ba criminel pour na comprendre que ba misala ko na ba criminel ba ko na ba to ba ba simba ba arme ba benga on ba machette na kamwe na c'est bango bien to funda na te pona bona ba mbongo ko lekanga to uza ba argument ko lekanga te voilà to funda na te to kangisa te to bunda te to sala ka ba débat bo bino bo lekanga ba yamba bino ba internet nga sala ngo na téléphone nga po ngai ba yambinga te voilà émission Tolanda ba live kaka o sala émission ba problème mais ça na site non ibo sanda ka vira mbona météo ah ouais émission ba na wala pour na faire comprendre mon tout faut ala ramayele voilà tant que le baguette tikali mutu tel mutu wana sa mela reporter plainte voilà balandele probiso na kongo te bi mutu komone Sankara nan o baguette tikali so kongo ba dikesanga pa odaye le roda ça ka rolande na peso conseil so la type Sankara bongo marka house o afinga faliti bakangisa afinga vento na finga kofi afinga batu na ba est-ce que zalaki normal kolobake non nenga dete akufi Sankara zo maele langage wana vraiment na ebité conseil nanga komi ke nga na fingi les gens l'aura ba zoba so moni ke numéro 1 za zoba ti ba kisi ba to suka ne ba zoba numéro 1 so ko moni numéro 1 za zoba ti muta suka za zoba siko wana bane nga na pesi bino conseil obenga ngo ingénieur siko so na fingi obenga ngo zane donc tolo bana orchestre na numéro 1 za la déjà zoba parce que faut telle émission pour critiquer parce que moi nga na émission za kana noli tabu Noli, le vie en question, à côté son carte, tu as expliqué pourquoi au Loba que Tikali Sankara. Gloire Langi, tu rectifie moi Mouké parce que de qu'on a besoin d'un licencié, faire un licencié, Koloba qui n'a pas. Comment va faire rien à Zotanga? Ouais, moni combo les affaires, aya. Donc Koloba qui n'a numéro 1 à Zazoba, c'est que tu les chèques qui paient à Zazoba. Ce qui va finir dans l'année. Kofinge za mususu ba. Bah des fois encore à moto peut-être on finga on a plein bien que tika ko loba bongo parce que ko créer le problème
la personne constate so mutu na po finga po yo po kufela kufela porte pas kufela parolier na yo kufela ba danseuse ebele na ba danseuse ngalo ba danseuse te ngalo be ka porte pas nani parolier na animateur no mo akufa na nzela bolobo siko lo kufela na raisonner vient na sortir tara na pese que son âme repose un peu siko to bakisa kufela pe na zobozi si vous voulez être cher, le roi ADT. Oui, pas si moi, quand tu es Vasco Mabiala. Vasco Zobela Makas, Maria Longwe. Pas ce ngo parce qu'on a fait comprendre les Canadiens TV au Loba. Est-ce que tu as déjà to benga naki akomela ngati babraka kiye ngam na benga madame nae nana message na kotangisa ngam na benga madame nae ngam na benga ya wuli musheni pa bana benga na wuli babraka ba enlevenga c'était vers 21 ans pas biso ah voilà tu vois ngam na l'annoncer non c'est pas toi baké ngal kambe komela ngai komela comme il peut Vasco tu vois un peu voilà le baki ngo après le ba komela ngaki il est libéré bilo mo bongo Gloire langi na ngina tuna question moko balobi kolela o lela ki ADT ya Kimpuyi ezalaki na mwa ba concept ebele soki ozalaki ko travailler na ba orchestre wana héritier okepa faire ozalaka pion ya wenge musique à maison mère utilisé par ADT ya Kimpuyi donc copé de ADT ya Kimpuyi ezaneti opé de mutu moko ya valeur makasi ozalaki ko utiliser Gloire langi na ba mission mususu Ken piana yo mundo zawa ngana ozongisa yo mo ngamoko nazali combien de fois ADT a peso ba conseil mbalebele atindo finga bato jamais so finga ba mission so ngaza ba voice de tatindela nga oloba na yo pour que finga ba mission so kongote il travaille où chez Weranson mais oza oyi ba voice on oloba so za bimisa pas non nayebi bimisa ba voice ngana ADT tozo na peso conseil vendre na lobby mais il était membre de Wengi Musique Maison Mère voilà Scortine na finga batindeni ADT na bi ADT na okela msu repa déplique tout ça ADT fona que émission na que ça la émission depuis kaka poussinga bien que ça musana scandale moko sala bo conseil abina ngai kozaluka ba msu teza naître pour ezo aider na musala lelo oh il ne plus la paix à son âme mais là msu ezo aider nga voilà quand t'as pas Verambo quand t'as pas fallu na concert fallait pas boire que Gloire langi bandal ya biso OK pe boyer par rapport on na aucun concert nae Marguerite il était membre de Wengi Musique à Maison mais azaki vieux oh encadrant na mabele na lobango moi si na yaza c'est un abso bandal oyebi voilà de quoi koko dilaso alors Gloire langi boussole vraiment yona quoi Gloire langi na vie balobi pardon eza pouvoir o libéraka toyebi ke yo na ndeko na yo faire bozo kanate bozo pe temps belé ya kosala mwa makambo ebele ensemble osala ba promotion à danger est-ce que moyen ezate Gloire langi mikiti sata moi ne fiska ta pardon bosenga faire pardon Ken beaucoup ndanga hotelema pona tena ungana bona bana ba fingi bani nga fingi te non peut-être na ba secret mususu zo bimisa lobi soko lobi na bimisa makambo lo ba rapona héritier soki na bino lo ba makambo lo ba rapona la coste na lobi na bombi yo biteke na ngola donc na filma hotel bokin bakisala nini wata leta bakina kosi wata benga ye na téléphone aloba na ye si o mona ka be manga mona te pa mona ke wata bito yebani na guerre ko kangote voilà zonga wengwe bakita ngana bamba ko vers na chetemba ngana ebe onde ngala tinda kite ngala botu e ma ngalo bi ya solo o ya mara so bo ya mara wata botu nango abse autre mais guerre ko kanu angote mais Gloire langi ta ko ba guerre si ko songa na risque fina na finga Paulo na ngola ngana bi ma frontière ndi voilà Gloire langi sikoyo na zarape ma ele monda mbona donc si ma bi na ko finga te sikoyo na ba o nyoso sala pona héritier wana na ngola ndenge lelo zo envoyer ngo zo reconnaître est-ce que j'étais en comme héritier ta testo moko ya pardon que non héritier limbisanga na acte na sala ka bona bo on komela ete donc o senga kana excuse te na o senga te parce que bitumba to bunda bongo tant ba finga kanga zaki nango esenga ki obligé na beta pe massa ngana soda moura général amour garde présentiel toi général amour ya faire mais nga lobi comme nous aura reconnaître comme l'inde connaît héritier testo sengi pardon héritier peut-être azal leader au travail na kala akoye de pe na makambo mususu bon avant ça moni na kimia ko lelo to kende pa to zonge pa Gloire langi soki lelo se retrouver na GB pour héritier pesa ka mbongo garantie aux ndako et c'est ka lokuta ko Gloire to Gloire et on a fait 100 000 $ que voyage ngate GB na GB wana po kota wana héritier muta chambongo po pesa na mbongo garantie c'est que on y est goté mascat
Dans les solos, il y a Makana, le lolo ngiobo yango qui retient d'après un bon à garantie. Après ça, un bon à garantie. Ouais, place aux ANAGB. Il ne peut pas garantir. Mais oui. Oui, kabili bona masolo ka masola baba ngo masola vite na imana. Ça pesa ngambo nga garantie ndaku nga GB, je le dis lelo. Gautier mascotte. Viens na Gautier mascotte. Ve Gautier atindela ngambongo ya garantie. Mutu apesa ngambongo na ta couleur na ndaku wana na lobango na lobango lelo. Wa ba tutu ba boa kete. Voilà. Choisis ma tata. Le vénérable maître. Kendo retourna elo banga na lobi azana poto atindela ngamutu. Apesa ngambongo choisis ma tata. Na loba lisusu. Mutu a compte bien la mususu na télévision na nga ya somba télévision na za chancel mbemba de midi. On continue. Continue. C'est quoi Gloire Langi? To moni lelo. Nanga mabete. Voilà. Za bongo misemo ta pesa nga garantie ndako wana. Mais na bote ke na loba lelo nga za awa nga za sona problème ke na pa vera mba pesa nga bambo. Na lobango na bemso bien salaka na bomba te. Mais batiko so bete so na atika parce que nga tona na quartier na quartier na ya après nga. Voilà. Akuti nga za na quartier wana ya koti na avenue wana. Tai après nga tondo ya no mona zo mona. Non yo kota na kala. Mais Gloire Langi babi bon biso ba congolais to lo ba la vérité muto bazwa comme adversaire na yo akio luka poto na nzela makolo aza déjà na Algérie. Est-ce que Gloire Langi ozo boule un jour pe okende poto bien yo rotika la na kin po combat ngo ezala combat kaji na Kinshasa mais moninga sali déjà moi pas d'avance kenga una na Madagascar ici que Madagascar c'est comme apparaît $1000. Oh mais na zonga ngai Madagascar m'apparaît na Madagascar contre binga na ilwana 1000 balles. C'est quand on gagne aux danger les cas dans l'aéroport Angélique en France les comment so kenza makolo ça na bozanza beaucoup la muto akema tete na makola muto akena voiture na za bien. Voilà. Tant ben aux danger Michael Jackson tia kufa akena za makolo te. Voilà, merci Prince Yaweli, Dani Lukombo, Sœur Pauline Lumumba, Dani Lukombo na pesie Bambote, David Lutete, grand prêtre. Kadicho, Lutete mène, David Lutete. On a bien rien, c'est l'homme qui a fait au live. Voilà, alors comme ça. David Lutete Mutakaba, moi Mingi, alors Patrick Mayangi, Yo Yebi, Angèle Moussoeli Makizembe, grande sœur propre, na yebi ke bana poto vraiment batu apoto balingite batu balataka kitoko. Sœur Angèle Moussoeli Makizembe, namoni moi bafiti bakoti trop mais eza nango pe rien et ça la rien. Alors Gloire Langi boti matadi na président Wera. Boma. Matadi boma mwanda ti na frontière. Elekinde ni kuna. Elekinde makasi, elekinde eza na compte nous le Congo. Puis na concert kuna, elekinde vraiment bien. Est-ce que Gloire Langi na simana bino a to moni ndeko na biso J3? J3 artiste musicien wa utaka pa Adolphe Dominguez ayo ya wenye musique à maison mère non J3 musicien ya Wera musicien ya Wera alobino Wera sali mauvais choix ya ko postuler yo étant que journaliste aux a rapproché ya président Wera ogolobani abia sali mauvais choix pour Wera soki ba pese moso boye et jour ngo ezala scandale na habité considération ni artiste net J3 zo considéré président munene net Wera na habité o bien que maman on a le beko ma ba problème olanga boloba lobara J3 toi qui une kalata yete ouais yewana J3 atos ana kina sa orchestre oui ya funga no caméra to aider bana poto to aider ba mission so batika obunga trop J3 pas Adolphe vocal a imbalam to ebi soute mais pas Wera vocal a imbalam faisait beile maman lo basona lobby et comment lobby mabe nga défendre ka ba valeur ya batu voilà so yi muta sa le téléphone zima ya lo lelo so busol lo nga pas fali attendre wa fali so abungeli fali na zongi sa busol mkolo longa non faire comprendre peut-être ba busol mais busol azana ba œuvre déjà kasi ti ba œuvre ni so longa comme bunga so sa busol maria tande kwa fali na nenga te vinga na zongi se voilà non faire comprendre que pona ba busol maria de wa fali to yeba ke te kazali ka fali to yebeta comme animateur a fali to faire comprendre que tabora fali ba to na bango zale ekenge po bon nando ki attention parce que boka no ka sa fali to voyage bango voyage pour na gele ka fata on voyage ta ka musicien fali on faire comprendre de busol na zongi se tu vois impénance en J3 na zawana habite kana poto soka azana ba
craqué. Ah, il a sukola basani et ça allait bien. Ah, Gloria Olangi. On a pas manquement de respect. Comment ça, Michel, on dirait, moi, la kinga boîte. Oui, on a mon kinga boîte. On a fait un score lobeso. Il y en a, oh, non, la J3. Ah, autant mon cul à moi rouge. Il était ceux qui chantent. Rouge, hein? Bakinga boîte des choses au final lobeso. Non, la J3, Michel. Voilà. Yo, on a mis ma biomba, boy. Mama biomba, yo, J3 n'a pas n'a nenga ma bête. Tu n'as pas ça le bamba, ouais, le bamba mission. Na préféré J3 que ce soit bassin na poto, poto cop. Autant que combat mama biomba pour ane. Pour azala ekoloba yaza mwana mama biomba. Lingelo ba Alex abiso vrai mama na. Mama biomba mutete là. Mama biomba la biomba ezande kwa lipasa biomba bio. Baleka na TV que non aza mwana na ye propre. Azala mwana mama biomba. Azala mwana tamosko basani na poto mwana mama biomba. Aya ko sa okesa ah eza parce que za leader. Omoni lelo J3 na pasa lo babiloba loba. Aluka ba cheka aluka buzz. Amoni que c'est le ba créer ba c'est le mona brigade pa linga ya kota na ben. Kwa kota na photo. On a fond oh J3 de ça le ki ata ba che ata ba yebete ngana préférer comme ata misa mundibu. Ya Robino Mundibu. Fabrice Kouté pas comme ça ba na comme ata mundibu. Wana quelle humiliation. J3 na peso conseil. Na peso lo babiloba loba. Yaka okota pa mundibu. Oyemba isalo bien parce que si le autre lequel a musu baba na 10 ans ba ebi J3 te ta ku mutu so tu na za bébé J3 ba ebi ete si ko prévenir linga dembela asuka basani ou bien akelo kata musala moboye azata alors quand elle rappelle la terre aux abattoirs aux mettre ba porte et ça les bien pour yakine le yakine ni impact kutu prince babia comme on est en moleka non J3 voilà on reconnaît niveau à J3 on a pas ça babilobela o babiloba loba bando lo ngwa wengo ata so c'était ngo ata nzembo ya mais c'est comme si poto ezobebi ça va ministère belé moto le roi craquer bien nati c'est Léo nati J3 nati c'est Léo bon na habité biloni linga kufa te eza cop na ya linga kufa te linga za en actualité ko J3 de quoi linga bima kufa de sinsa on a que ripi retour interdit au pays malamu qui passe on monde le quoi linga zo to sécuriser ce ko bien on a préféré J3 kende luka okota to kesa moto ya mundibu so bo mundibu gezma wete paza na fabulous bon yemba bien yo gezma so nzemu nzansi so binze ma J3 ni yemba na vokola J3 yeb to ta micro baladeur to kenga no balabala bon na binze monete to kena ba to micro baladeur na mbelo wa yemba na maison mais to kena te yo yemba position to kena na balabala to sa micro baladeur Gloria Olangi to continue. Kasi to aider batu te, to aider batu ke, batu ba ke J3. To ke na balabala puis to na bandal. To tia micro na balabala to il a eu vocal J3. Ba vocal kala to eba. Yemba. Bon, to kendega, to continue. On mo douter, mais so ba gez moete mama bolingo na. Est-ce que J3 de pas longwa sala déjà nzembo en dehors maison mère. Orchestre et Simbate. Est-ce que à sala déjà nzembo en dehors ya maison mère. Oh. J3 tika na zando ko ba ketch na to lo ba blom so ma bi on ba benga pa no ba ketch. To tika ba lo to lo ba imisa ma beba to ba mama e bomba kota. Mais J3 leki Robino n'impact. Na niveau à poto. Na mito na kombo na leki moninga. Na poto ngona ay sala na poto. Yo ebe na nzemo na na poto. Ombo shina so monoko ba na impact sur le leki ba sali générique. Ya za nini? Abeta wap na poto. Yo doka dem to ba kamba J3 ayakina na ngwa yamba yo yamba J3 tanga yakini. Jamais. O yambe poto ni pas en actualité te ane lo. Ale kai pas bébé Bercy, Voilà, merci. Alors, tozo continuer na biso. On appelle ça conseil. Na personne lo babiloba loba, on no luka siko diembela. Luka o sola ta musamo bo sukola ba toilette na poto et ça là yo bien. O kombo la ta ba barabala po ça lo be pa bando na poto 7 ans okufa. O lingo se quoi, so lingo se ka luka ta fali pa luka, fala luka porte parole. Ya ba fali et ça te connais Simbate. Et Simbate soit kende wa. Fali ngana e babiloko wana te. Ake pas fabulous. Bah, ok, pas héritier, agent fan de voilà, merci Prince Yaweli, nabi ke ozolanda biso. Ndeko nanga se Leo Scram, munene wano ye nango na ya munene asalite wane ko sa ote se Leo. Te se Leo akomi ogafe moi trop. Ona mutoyo akotuna fali depuis bimisaki album wapi disque d'or ba pesi yo na kopesa muto ana 500 €. Na Frank Stema ya bikie fandi mbela fali pa fala mankamo. Ah, na comprendre. C'est que na bando répondre sur. Alors ben bon, tu na Frank Stema ebso. Pour ya comme adversaire nanga, c'est que nga pe na leki na niveau. Donc na monisco na bando répondre sur ce Léo te, ah? Et pour moi niveau. Oh. Mais nga leki c'est Léo impact na musika. Est-ce que nga na ko kende poto vraiment na kima ndese lo akima? Na kota foyer na sala ngote?
Avant la foyer. Hein? Oh, nga pena soki na kie poto bopesi nga visa ya 6 mois na kosala 3 semaines na zongi. Ya base leo na osala ngo jamais na vie. Alors Glo Olangi to komi na suka Prince Yaweli patron ozolanda biso sœur Nathalie Neymar. Sukola basani. J3. Wana kanda J3. Kende sukola basani mto tuninga mangamneti. Wana kanda ni makasi. Ake sukola basani. Ata ya Angel akolukeli musalate akombola ata we c'est pas non on a ça vide. Soki ba ebisio lelo ke non faire rapporter plainte. Oko banga ou bien ozongo ka normal. Eza plainte ndingelo banini. Kende ko répondre ga na l'état. Nabi oko soya ko bangi soye bisanga tozwa déjà défense. Na ndake mission na yo ba kina senga stratégie pendant nga noze ba porter nga plainte. E kominde ba continue ba criminel wana mabe. Ya ba criminel wana yo zo banga siko mututu. En plus ebo kenda ba porter biso plainte. Soya tanga ikombo na yo. Luka to samba biso mibale. O mona ndenge na le lisona nuka. Na ki parce que baba zaki ka foka na ba onda kende. Avocat na ngapesi na senga musicien pena to sala dialogue to solo entre ngano mona ke OCD. Voilà. Merci beaucoup. Vient na Patrick Mayangi, Richard Amelel international, nabi ke bozolanda biso. Carlos Ikabasu, Titi Mufuta Pire Vieux, commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens, commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens, nabi ke bozolanda biso. Prince Yaweli Kolo Vexas. Donc nakati ya États-Unis wana tokomi na so na sukati. Na habité question ni na tunité. Ba singa pa Olivier Nzera Gafé. Bon, ngapena na niveau ya kobeta lisolo Olivier te. Olivier face à l'effort. Talaka mukola kyoko sa na kesa mwana muke. Donc masolo ne vraiment il faut que ça. Kolongwa epa nani? E bonga azala na konta nani? Natikala ouais aza master nanga wana eza okese ya master nanga menga akoma na niveau ya ba star international bango pe ba forcer après 20 ans soki ba komi na ba niveau ba star wana net ko coopérer on comprend keni déjà mata jet privé on comprend ce qu'on a ba no coopérer na ba leader ba matina jet privé te ba yebite na vie na bango so ba mataka jet ce qu'on a ya lisusu to coopérer ga soute simbate ce qu'on dede na Daniel ni ngoleki nan dede na Daniel yeka ko dede na Daniel kana sira mama c'est pour ça la zanga lizu fali mama busola abwaka ki alobi fali salaka ngele obika mbaso ka kana boko na émission nanga fali sala ya dozo bana bango kebo wana attention yango te busola voilà ndira yeba kiko te busola vraiment yeba kinai to comme na so na suka no abokele nani vient nga Louisa Mbata vient nga Jimmy Bella au patron Sœur Angèle Moussouli Makizembe. Non, on m'a dit boussole, c'est la conception boussole. Crio boussole à Yembaki. Ngapo nanga était ya ngapé. Était ya même nga. Donc il fallait azaper na ba vieux mususu. Mani niveau fallait comme nango. Azana ba vieux mususu ba laksa et gentillesse ya mbebo. Mais na mitema ba lingi était. Joyeux anniversaire na Malika. A conseil des ans lobby. Babi mona mongo na kata na pesi sulembo te ndeko na biso Vasco Mabiala azobela makasi non azalaki pire na yo non azalaki pire malade spirituelle nde ana message na kotangi soti Vasco azobela malade spirituelle ouais ko la tsanga il a aidé na téléphone ngama na mais Vasco mo pa lobaka za ba biloko ne pe makasi non pesa biso on est na ramuda voilà pour ça la nga bien zana luka okokanga photo ka to tena okanga yo zandoki oli na kotindela yo est-ce qu'on a l'accès totanga wala pas bamona ke pesa nga natanga voilà to banda ma awa to bana mali kolo rotanga limbisa ndenge na tindeli yo nazo sepela tendenge mwana oyo kotanga communauté pour to fula zo boma yo c'est pas bien tu vois voilà nzambe kaka bakomina Vasco te Vasco Nicodème afingi lisusu nasali lisusu nini nga nazobela posana bango ekokisami naza malade na mama yemo naza malade fere alongoli ngai oui
Vous êtes vraiment malade. Bonsoir Yaya. Capturer ngai ndenge ba publier na Facebook pour bavocat ba senginga ba publication nyonso. Autant à coma qui a le 12 vérité. Je pense que pour un message. Bonjour ma sœur, tout le monde a coma total tout ça l'émission. Na longue kuna na coma na terminus. Avenir tel mère sala annonce banda batu balanda. Gloria. Je suis enlevé sous le soldat non identifié. Benga ya Willy, bazo botola, ngai téléphone, pardon, benga madame, nanga numéro na eya. Batiki nga sikoyo bakenda ki na ngai na quand le fungo après avoir kotambola na ngai ville mobimba intervention ya grand frère moko et salami na présidence. Bonjour mère. Naki hôpital lobby babeta kinga makasi nzoto eza bien tengai naki hôpital na njili soki nazongi. Tu peux lire oh là là, c'est comme si message me Bosolara trop hein, bosolara vraiment trop, c'est que vous allez pena mutune peut vraiment à Katia, mais en tout cas na osenga grand frère nanga bon na sengela Vasco Aid. Oh. Na osenge la pena Vasco Aid émission on soke koti lelo lobby Vasco aux enveloppe. En tout cas grand prêtre boss de boss sous les Suleiman sous les Kauka Vasco Mabiala ex bureau yandeko na biso ferré aza gravement malade aza gravement malade pe azali abandonné. En tout cas, na osenga grand prêtre Soule, aza gravement malade. Mais oui, oko bengaye. Donc ceux qui aza gravement malade, nga na zo assuré na osengele aide pas Soule. O azali bureau ya Fali Poupa, ya za patron ya munene. Donc ba bureau teke ceux qui abeli kolela lele kozala. En tout cas, quand prêtre Soule, na osenga vraiment o aider ndeko na yo bureau ya faire azobela vraiment makasi. Allô? Ve Vasco Boni. Oui, ça va. Olangi. Oui, Olangi. Bah c'est ngozongi hôpital. Uzaka na mama emo? Oui, na Lemba. Na Lemba. Na lingaka na yeba papa singa o sai sur rechit. Eza maladie ni na ngozo ko compliqué obo. Pardon? Eza maladie ni na ngozo compliqué ka obo. Pardon? Batak kaka, eza spirituel, c'est ça? D'accord, non, les quatre tours, tu retournes à la piano. Obi? Bon, les vacuums, on est salé au mabé? Tu as un ken piano, tu te retournes au pita, tu regoya? C'est bon? D'accord, ok. Ok, merci Gloire Langue. En tout cas, journaliste Boépé Zalara bien, cause information à source. Kindo Kiangope, baby, hein? Attaque spirituelle. Attaque spirituelle. Muninga bozala kina na moma pasi. Ensemble. Hein? Moma pasi na bisengo. Bolingi bokotise na boîte noire. Oh. Boîte noire. Boluka bokotisa. Muninga na boîte noire. Ce n'est pas gentil. Hein? Et ça gentil. Botika muninga pe à vivre. Azane pauvre mobola Vasco azane lokote. Soki bobo miye bo chaka vie ya bana na ena mwasi na souffrance. Muto ozoluko bo ma Vasco tika Vasco à vivre. En tout cas bana poto boko mana ba Facebook que non bako manini. Maladie spirituelle. Bako manini. Boko mika bozi yodi ya mamoto tika Vasco à vivre à l'aise. Yodi Nike tika Vasco. Ah père bon quel panyao atako tango babiloko ngo bokenda simba nde ya boye siko keni ngalo to wela ni zo finga ngai Gloire Langi ngai soki beti libanda na popone na nini non garçon ana kaka wazo luka sala Vasco mabe wana na sirio yebi
azalaki ko intoxiqué bino bozko boya bo bon ezanango mabete ezanango grave mais que finga na zanto ma kwanza oui non langi moi signor surtout abali na otaza toujours ma kwanza na balité voilà alors to komi na biso na suka so na makota na mwanda te te soki tsoko sukwana gloria zara ma kwanza mais sokola na kiloti quand même gloria na lo mkuza tala bien de soki olingi tokei piscine osokoli na string bato ba ndimo mbala moko c'est musaka sko ngane ziko korede boni ya musaka 63 ans ah 63 ans muke 68 ans okoti wenge na âge 40 ça na wenge 28 ans 68 ans donc ba âge opese aneza muke ah mona net odi mais âge ngane pa ba député ba moneka na ana ba ngo nini bato singa ki ba critère tozela ndaka ba para ana vie fixe te ba bi jamais kokota parler tozela ka liste bima so to ki kombo na ah OK merci beaucoup to suki na biso wana vraiment merci Gloria sonza basungi pe après ato kumona Vasco to mona Vasco to benga skaza to ketala maladie spirituelle to belela déjà avant to belela au nom de Gege tala de Jésus na tumba ba greffe to na parler kale on a soir bata ba greffe bazane ba cho merci beaucoup.